bana poto bande balandi émission na biso émission ya babola to pe SOS yango oyo toya kobeta lisolo kotalisa bino moto aza na difficulté o asemboli loboko na ye po ete bosunga ye moto asengi ayibi te moto asengi asumuki te yango awa na Kilongo TV toyaka kosala bageste ya kotalisa bato oyo bakoki kosunga ndeko oyo aza na pasi ndeko oyo aza na difficulté mikolo eleki ndeko aliaka awa alobaka par rapport ya kana ye problème ya lisu ezotungisa ndeko abeli pendant une année lisungi eza te misolo eza te po aleka na opération ezalaki moke ezovimba ekomi na kopanzana yango esali biso pasi ndeko azongi lisusu. Pendant la période de Covid-19, azaki awa ba confinement moyen, basa l'opération ezalite pour miso les ezalite azam panzi nanga ato sola na ndeko yo ozalanda biso. Oza possibilité ya kosunga loka bandeko ya fondation ya mama biso Colette Dinga baki bamba osa geste maman nzamba mona yo et tozana ndeko awa ya bijou bonjour. Bonjour. Boni. Nazama bien. Ya bijou bio beli pendant une année. Ma belle banda une année, ils se déranger. Le moment makasi ya bijou. Ils se déranger na makasi. Avant confinement yaka awa, il fallait ça ça examen au côté qui radio. Na yaka awa, muto amawape amemanga ina mama yemu. Futima mbongo na ye basalinga radio na ikokafi. Esali siko soki ba 6 mois siko yango. Siko nandenge pedi so ezalaki nandenge komi. Esengeli lisusu na bande na makambo ya zéro. Possibilité nde ezati. Possibilité ezati. Sikoyo osola na docteur ou ya campus. Na période ya confinement. Na benga ye alobi moyen ezati na koma na hôpital. Na benga lisusu alobi moyen ezati na koma na hôpital. Na vanda na ngai moyen pe na komona na ezalaki te parce que makoki pe ezalaki peti. Est-ce que so bengi mikolo? Na bengi yete. Ok. Ezan bandeko moko ya fondation Dieu de Moïse babi ba osa geste ba kozwa yo en charge mais en attendant ezo senga oke sa consultation lisusu faut kota sur radio pour malade yango ekoli lisusu. Faut na kota lisusu na bandela makambo nyonso a zéro. Il faut kota sur radio biso na compte ya fondation Rabbi Mavinga to sa geste moko pour que ça oke kota radio. Tout ça geste moko que kota radio to tandeni makambo ngoleka. Si vous faites m'aider avec l'enveloppe, voilà, merci. Oyo, et justement, Moussoleza Awa, et Sungayo, ou Kota radio, ou Kota radio, oui, bah, ceux qui ont un nini, ou un docteur à Tala, et bah, opération no est un bon, pour bassin encore $350 kaka. Bassin a $350, tant lui, soit là qui est au Panzanati, n'andenge Panzani boy, na yebite, so bah, senga combien, n'andenge na yebite. Voilà, l'histoire sert bijou et ça panzana. Tibo mona kangi eloko wana parce que la fois dernière to meka koleksa bongo bande ko belé ba kokai kotala te sala bande ko patient te sert bijou azipa mais je sais que même dans l'illustration ba koleksa ba image siko otambula kana foulard boé. Un problème à l'issue bande ko bolanda vidéo oyo vraiment yo osimbami pona ko sunga ser oyo ko hésiter te elle est en train de souffrir elle est encore trop jeune elle a besoin à retrouver vie na ye kasi malade ou l'issue ezo nyokola ye tangu nyonso azana passe ser bijou na osepela ota la caméra kuna olongola chapeau bande ko ba mona difficulté au azana voilà la sœur bijou l'issue vimbaye ba bieza cataracte ya boye et ils ont faire souffrir la sœur l'issue ils ont compliqué so l'issue o panzani bandeko na éviter la sœur à vivre ndenge nini elle est vraiment en train de souffrir elle nyonso achakelo na l'issue wana ça fait très mal je vous dis soutenons cette sœur to aider sœur ou ekozamala mingi c'est bon sœur bijou kozong sa chapeau et yebisa biso sikoyo et ça la kondenge nini Paizo salanga pasi makasi nazolala te. Sina kolonda ko côté na vandi komi oloba na longwa na ndako na ye. Na kolelo na olela na butu mobimbo. Na olala te. Tu veux faire bijou pona ozwa ya to meka koleksa bongo bande ko belé ba kokai kotala te sala bande ko patient te faire bijou azipa mais je sais que même dans l'illustration ba koleksa ba image siko otambula kana foulard boé. Natambola na ngaka boye natambola pe boye na oyo kamabe na vandika na kati ndako na ina bimeza te na bimeza te bakisi pe omelaka oya douleur kaka bakisi douleur kaka na omela muzuzu na tuti na cheka na pota wana po douleur wana eko tika ta kosala ngapasi mais tika
etikaka nango te bon kisi ya douleur ya omela to tie wana esa elo te wana obakisa kutu malade ndo yo koma kende hôpital so possibilité eza oke lobi bakoti so radio comme ça bayeba soki opération esenga ndenge parce que quand ya ser bijou baimage ezali mpoka bandeko batalaka esaka mwa mpasi bakokaka te liso ezali kovimba bongo te ebandaka kovimba moke ti esengaki efai baopere babaki eza maladi nini alobaki eza cataracte nde ezobanda mais après eye kosalaka liso epanzani donc liso oyo boomona nde eza boye David Kibanza liso eza opanzana liso ya ser bijou eza opanzana evimbi tellement epanzani ya kovimba. C'est une jeune fille, aza na droit pe à se réjouir na jeunesse na ye, aza peine esengo. Malamu kutu ata ba opérer liso yango atika la ta na liso moko na peut se na lobi mabe ser bijou. Yo moko loba ya. Malamu kutu balongola ata balongoli batumbi ata esika ngo malamu nazala ta na liso moko kena bana ko souffrir boy. Ezo pesa nga pasi na otambola boy. Nazana bana misato mbala kufa nazana iloko. Oh, oza veuve. Ngane eba papa akufa moi pe bana nanga batangi zate. OK. Et siko fanda pa na abana kai pandeko na bana o bana bazai pa mama pe ya eloko te abukana na ye makolo atambola te ngande na sungaka tangu ngape na koti na ndako. Sois forte ma sœur kolela te nzamba wasunga na sole na bandeko oyo baba ba se manifester et bilé balaka ki ba se manifester monsieur babito à la fin du mois et za bandeko moko fondation Dieu de Moïse so na bosse inter mama Colette abaki ba sa PGST ba kozwa en charge traitement wana to talande makamango ko kende nzamba sunga et kende malamu yo kende ça examen kolela te mama wan kolela te kolela te za makaso leli opesa so pasi mingi opesa ma voilà comprenez et ça fait très mal comme ça lorsque les gens souffrent et il a un problème avec son œil gauche ça fait très mal il se banda muke evimbi ti et panzani l'histoire c'est en absence de bomona ou beza au panzana je ne vais pas encore la demander à fond la liste tout ça m'a peut-être en illustration on peut vous montrer les images de la fois dernière la sœur azosenga lisungi yo oza makoki yo oyo koki ko sunga ndeko atana 50 € na 100 to pour kozwa charge lokwa ba mama fondation Dieu de Moïse Babi bakozwa en charge vraiment ce bazui yango eza malamu mingi mama Colette ndamba mona yo mama ba mama na biso ya Suisse bandeko basungaka ba orphelin basungaka bato passe aza veuve aza jeune fille akufela mobali aza veuve avec 3 enfants elle souffre comme ça avec ses enfants sa mère au pays maman n'est pas handicapée donc ils a vraiment triste ils a passé biso fondation Rabbi Mavunga tout ça le premier geste avec sa consultation à côté radio et ça biso ce qui est senga sur combien pour que tous la précision ou on attend de filmer les biso sert peut-être avoir ça message à souka alors qu'il y a radio je ne sais pas peut-être lobby et ma sœur vous avez radio qui est lobby hôpital non kende na ba 5h na ngamaka na bokende tina hôpital na mutu pe ko tiko awasi akei otambo 5 na bato basunga ngai problème aliso oyo esila na pema na vana na kimia naza na kimia te osenga bato amawa bato nzamba osimba mutema na bango basunga ngai nzamba kopambola. Merci sœur Bijou. Voilà, Nzambe apambola bandeko nyonso ya mutema mawa bandeko basaka geste d'amour, ba geste de compassion. La sœur Bijou abi aza veuve akufela mbali atika na bana misatu. Kinshasa lelo na bana misatu. Maman aza handicapée donc eza moi passe. Soit to sungiete et kozaka passe. De notre part tout ça le premier geste et oyo ebi osunga ba numéro za affiché ko benga to meka osunga sœur na biso qui me ba opérer. L'histoire ngo eza ki récupérable. Le niveau est commis, je crois pas qu'ils soient sur récupérable. Malamu ba opérer ta l'histoire ngo ba zipango azata à l'aise au lieu qu'il na pongi ala la raté tel qu'azana akoka koteka te akosa activité moi makasité pour bana ba survivre. Pasi mingi kichasa lelo sozo lukate eza vraiment passe nebi ke bandeko belé ba simba mina vidéo oyo
partager ta vidéo. Tamsu yo zana makoki muke mende comme soupe moni yango aki kosunga notre sœur. Merci na fondation Dieu de Moïse, merci na fondation Rabbi Mavinga, merci na Fanny Djonga de la Foi TV, merci Nathan Kifuta, merci na bandeko nyonso oyo balanda ba vidéo na biso et au fur et à mesure évolution kozala to banda opesa na ba détail nyonso ndenge évolution ya ka ya sœur na biso Bijou et kozala. Merci tokuta imbasima numéro ya Sika Kilongo TV. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijani. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.